kenda kapusa kama mke asela Respecter mibeko ya République démocratique du Congo ezali devoir ya citoyen congolais nyonso. Général Blaise Kilimbalimba mokonzi ya la pulusu ya ville province ya Kinshasa azali ko faire respecter mibeko ya nzela na babalabala nyonso ya ville province ya Kinshasa. Bande kolanga bolingo boyebaka ke série na ye ya contrôle pe arrestation ya mituka oyo ezali ko respecter code de la route te ezali kokoba. Mon général Blaise Kilimbalimba elongo na la pulusu pe ba colonel mususu ndenge kaka bozali komona awa na balabala bakangi même ozala ministre, député nationaux, député provinciaux ongai muta mibeko o respecter code de la route te yebaka ke okokutana na Blaise Kilimbalimba oyo ado faire respecter mibeko ya nzela ya République démocratique du Congo.
sima ya contrôle oyo tomoni ete soki kaka kinwa atosi mobeko ya nzela embouteillage ekozala te, ralentissement ekoki kozala mais embouteillage ekozala te. Tala bayo tozongisi aoli akende mbangu tozongisi ye na 3 km ake kobaluka presse nyonso azalaki nango esili, amoni ke soki comportement na ezaki ya bolambu mbele atamboli tala ye koleka sikoyo nsima ya bato nyonso ye moto azalaki liboso. Ntango ozali kotosa code de la route te okokoma liboso obloke bato nyonso, alors ezali comportement ya malamu mpenza te. Yo kofinika bashi ozali na plaque na yo normal, tala ndenge tozali kobundana insécurité ya koyiba bachauffeur mito bazali koutilize baplaque ya mabe. Tika plaque na yo bamona yango po tomona ke plaque na yo eza ya malamu, soki ofiniki yango tokonsidere ozali criminel nde toza kokanga yango ekoti na fourrière ezali saisi moko conservatoire mibeko nde ekolakisa biso ndenge nini ya koprocéder nsima na yango. La police fait face à tout eloko ekokoka baservice sécurité ezali te, tozali todéploye mpona kodécourage mutu nyonso mpe ozali komona ke batosi mpe bandi kotosi okanga mokonzi aza kaka moko aza Félix Tshisekedi Tshilombo, azala ministre azwi deuxième bande bakanga ye, azala ministre azoya na pepe na ya lokuta bokanga mokonzi aza kaka moko. Mboka ifo ezonga na nzela tobundaki mpo na état de droit eza kotosa mibeko oyo ase wana ya nzela mpo embouteillage ekita congolais abanda kosala mosala esengeli. Biso tozalaka baministre tozwaka deuxième bande te, tozalaka bakonzi ya mboka torespectaka policier na nzela kunani peme na nzela mutu nyonso ozosala mosala ya leta totosa ye. Basoda oyo batie na nzela bakanga mutu nyonso oyo aza kosala trafic d'influence, azala conseiller chef de l'état botelemisa mutuka bokanga. Il n'y a que l'ambulance et le président de la République bo baza na priorité en nzela. Mutu azwi deuxième bande, azwi troisième bande, quatrième bande, arrêtez-le, ne traînez pas. Sans cynique, bokanga. Il n'y a que l'ambulance et le chef de l'État qui peuvent faire ça. Batunyo Soana, arrêtez-le. boyende ezalaka longonia na général Blaise Kilimbalimba na mosala kitoko oyo ezali kosala po mibeko ezala respecte esengeli bakonzi bango moko ba respecte yango ndenge kaka ba chauffeur mosusu balobaki po petit peuple a respecter ba code de la route. Boyende ezalaka bon boulot mon général. Général Silvano Kasongo oyo azali kokamba la pulusu kuna na province ya Kasai a présentaki nouveau gouverneur ya province ya Kasai. La policier congolais botala ba policier congolais botala bino moko ba policier congolais pardon, ça c'est trop, non? Kiko est beatmaker, arrangeur de son. Soazaka d'indépendance, on a liberté ya mboka na biso. Tozwa moto sepela, na kabino moko boso nyoko la biso. Jana koma
patient mais selon mibeko ya mboka na biso polisi aza nazwa kosekirize civil na biloko na ye nyonso lumumba bandokeza na nsima bakoma konyokola biso bajene tozokunda tozoluka po tozunga mifa na biso okobima na ntongo azokobenyi fami kyoza na boloko bapara wa bibongo obakobimisela biso na boloko. En itinérance, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romiat Ekoukali Popo, est arrivé ce 17 juin 2024 dans la cité frontalière congolo-ougandaise de Kasindi. Ici, l'envoyé spécial du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, palpe la situation sécuritaire et s'investit pour régler la problématique de la décharge de marchandises à Kasindi, afin d'éviter aux commerçants congolais la charge ou les coûts de dédouanement leur imposés par le voisin, l'Ouganda. Merci beaucoup, monsieur de la presse. Dans le cadre de l'itinérance confiée aux autorités, notamment politico-administratives, j'ai été dépêché par son Excellence, monsieur le gouverneur de province, le général-major Chirimwami Kuba Peter, pour venir m'enquérir de la situation notamment et surtout sécuritaire qui prévaut ici dans la cité de Kasindi. Je crois que tous vous savez ce qui se passe un peu ici. Quelques heures qui ont eu lieu avec nos voisins d'en face, notamment sur le fait que certains commerçants ont été peut-être conduits par les leurs ou bien peut-être d'en face. Et nous sommes venus essayer de voir un peu dans quelle mesure nous devons ressouder nos relations avec les amis d'en face et corriger ce qui doit l'être de part et d'autre. Voilà. Toutes les autorités locales s'étaient mobilisées pour l'accueil chaleureux du vice-gouverneur à Kasindi ce jour.